Thérèse a échappé que eloko le kana kimpé. C'est Thérèse a loba que eloko le kana kimpé. Comment va y avoir eloko? Expliquer biso. Ah, donc qu'est-ce qu'on a contexte wana? Baya na kimpé c'est na oh mususu mapengo. Aya ko ba kimpé za mine longwa wana mapengo. Tala bonta ba bongo bien. Mama tuni na commentaire movie hollandais na. Mapengo. Ça nous na privé. Mapengo mine longwa wana ya kimpé. Maloba ku tebe ma kimpé. Ba police na mbasu. Baka boso za mutema mabe. Nzamba kotika ko folelo ba porte mbasu yamba. Pese yamba njoko yamba. Nyoso wana papa kulutu. Omona taga buyala ya ko kosela ne batu ba makambu mususu mais oyo abi asolo te opa kosi te abi asolo pona ni mokili koza na kana obi linda na dafinanga na kana libino boyebi linda na dafina so na zibino na ndenga solo ya nena kana linda na dafina on so bisa ba bitido akala mama mo ba je mte mabe ba bambie mabanga na nzela mais il faut tout na gabi yo pese masamba zote ya gabi ngoye pese bazwa ya ndima moni siko wana siko moni oye mo loba azana ba ex di 100 comme des 50 bo so ye pe bazwa ya ndima to ye ba wasi keloko mara même na ba analyse na la luba mutu soki akola na maturité kolaka âge ndenge ezokende maturité pe ekolaka mais na ba mama o to mona kuna o balobaka soi-disant ba soutenaka sila to mona lokwa ba okola ba maturité ezokita na lobi na marché monté oui biso to fandaki toyebaki makambo toyebaki ke basala kimbanda na mama na biso défunt Zizi pe ya sonal balatala Gabi Gabi motema mabe olamusi na mashako omoni bravo la Gabriel parce que atalisi na batu ke Thérèse ya retraité batu bandumba batu mo sinzo nzoka ye kutu avuta sele basamba bosa na bana Oula, bota buka mona. Oula. Afuni papa bata bati mu kompona. Abosa ni mama ya bisa aina bana. Ma be. Alobaka Sodome na Gomorrhe ezaka famille bota makambo ebine za Sodome nani. Na Gomorrhe. Eloko nzamba bomela mokili kuna ezalaka bongo te. Na kati ya Sodome na Gomorrhe ba mosinzo ezalaka ba pele bazalaka ba lesbienne bazalaka to mona bango wapi. Donc cela veut dire bango ne ba na Sodome na Gomorrhe. Yom toye ba mingi ba comédien. Oyebaka ke Zizi ba botana sele masamba. Non na yebaka ya Thérèse. Na yebaka ya yanga mna poser ba question te. Te na tuni kaka. Oyebaka. Na yebaka te. Toyebi yango pana. Pardon, Bianca. Baba bomi Getty mère elati cousine ya Getty. Na vie réelle bandumba bango wana me balatisi kazaka madame Belle. Oh là là. Siko yebi sanga. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetok. C'est papa Kounou, toi, famille Bota, Mobala de Toutou, Yamou Manazolo. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozolanda Bisso partout dans le monde. Merci beaucoup, Nabino, tout ma famille Boto Boza de partout dans le monde entier. Naba Mouré, Naba Mourez, il y a cinéma congolais, autrement dit. Ma boke théâtre de chez nous, Bambote Nabino Ebele. Merci beaucoup. Nanzambo apesinga pema, en tout cas, souffle de vie. Photokomisa ekaka. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aussi, Nabino Tobo Yakarana pour nako fortifier nga, pour nako encourager nga et que ça a toujours plaisir. Voilà.
Et na plateau nanga ya lelo, plateau boyebi toujours. Et tout ça il a rabino musala na chaîne Oyo Hot Baskil. Oh nazo benga bandeko tout boya ko s'abonner, boya ko aimer, boya ko partager, boya ko commenter. En tout cas, surtout famille Bota a eza chez biso. Parler na bino eza parler na bino kwa benda kulu kwa muchi. Et pas batu, eza loko la likola nzete a eza chez biso. Donc pourquoi pas pour partager vidéo, pour aimer, pour commenter, tout sur le kawana et on s'ala bien, pour continuer à s'abonner na Hot Baskil. Et en commençant, nous avons sa mote belé na coordonnatrice Darling Love CPI, Bambote Nao de loin Sikozali et puis na manager de l'X mon fils Papa Tigre. Na bengi mon fils mais la sous papa. Donc moi nanga penza quoi. Donc manager de l'X na pesio Bambote belé Sikozali na libota no mobimba. Et puis on peut s'ambote na Exode Mikebi. Je crois bien que je suis comboté. Donc, à la machine, on a habité dans la wapi, dans la awa, tout dans la awa. Je suis aujourd'hui, naïmo côté na kata plateau. Vous voyez que ça a un déjà au fond wama. Dans la bana basimi bali, nesibino nazaka. Na confiance na ba invité té. Les autres soirs on là vraiment tout ça analyse non to bi que vous sepeli sabino makasi papa kuluto. Moi na suka famille Bota. IGF. Ce que tout ça les dit oyo. Pour tout ça il a bien analyse moko surtout bande on a besoin famille Bota ndenge za la ka to bandana li solo filmer après tout na makam o ba loba ki ba sala ki boye. Lelo ba traita belle vie li solo ya ki santu. Lelo ba traita belle vie yene muta sokolaka moi so sokolaka Yesu makolo. Mais lelo tala ba vérité ndé comme bima. Côté mususu bato batimba ko le kabilo so timbaka. Balobi ki eza base to solo na ba invité nanga a Exode Mikebi na yebi ki plateau eza déjà fond mama voilà naza na bana baso mi balo ba boa kami o wapi on dirait mukolo mariage IGF on ça bien hein? Très bien. Motenao. Ouais, je vais bien. Bonjour Papa Kulutu et bonjour Nabara des connaissances au Bozalanda Bisso partout dans le monde entier. Et je dis un grand bonjour à notre manager de l'X qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas et pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love, en tout cas qui dit te bénisse là où vous êtes en disant bah bon bah vraiment mbaleo na bisika oizali pourquoi pas Exode Mekebio azabongo azolamba pena donc pour être bibi na biso du makituru makasi merci beaucoup na yo Papa Kulutu. En tout cas merci fan sanga na plateau na yo merci na Bianca Zanga pour être admis to partager même en tout cas lelo awa ezangba kumba Bianca Zanga moi na suka famille Bota. Voilà, bonjour, bonjour na ba mélomane tout. D'abord bonjour na Papa Kulutu, bonjour na Chacha. Bonjour na Papa Tigre, notre manager, et bonjour na Darling Love CPI, et bonjour na Emoko, notre autorité morale, poutine de l'écriture, VIP internationale, la reine, mère et maman Mokonzi. On est vraiment exécuté na yo place. Ni kabo benga bino ba jali lo yango yo. Yaya. To émission muninga pena to bandia ngo boye vraiment yaya. Maman Rote, maman Raigoshi, maman Ochigare. Et merci à toi Exode Mikebi. En tout cas Papa Kulutu donc merci d'abord de ngosangi se biso na Chacha plateau moko oisalamate donc oza mutali boso vraiment en tout cas loko en tout cas merci. Na yebi ke nzamba sunga biso ne tozo kende boye to pengwati. Tozala kaka pa ya maboko na makolo to tambo na makolo nzambe en tout cas boyebi ke to pengwate attends ko mo kande na lati bwena pe to bondela obendenge ni po to pengwate voilà alors question eza pona bino mibale balangage moko yaki kolobama awa madame Bellevie asili madame Bellevie azelo côté lelo pour le moment c'est un tel ndazo gagné mais lelo malgré tout ça la analyse malgré bande comme super bayaka na mafinga mais ce qui batie œuvre ya madame Bellevie batie œuvre ya mutu o bazo comparer nae toujours et l'axaraki madame Bellevie azo sala musala wana bali maman na Bianca Zanga est-ce que film o madame Bellevie cheli biso to biki comme koke na suka homicide na ebisa est-ce que Betty Nathalie 11e partie na Leli pourquoi le monde est méchant
Pour nani mokili koza na kan. Obi Linda na Davina na kan libino boyebi. Linda na Davina so na zibino na ndenga solo ya. Nena kan Linda na Davina. Onungozo so ba bitido akala mama mo ba je mte ma beba bambie mabanga na nzela. Na yebisa Linda na Davina na yebisi bino so bokuta nanga bo banda mbang. Babo miketi. Voilà le Geti asalinini. Linda, au traité Getty na ba forme nyonso aussi c'est le dictionnaire ya français. Obimise le ba gros mot. Getty azwaka te zozolo kolopete bona boy hypocrite bona boy manipulatrice tout Linda Luba. Mais d'accord ça tu voyage à au plongo la Getty soni o ekanga eloko le lamba. Wabenga okapi. Boni kabino. Esengwa muninga. Le même jour, elle libala muninga. Linda, au préféré. Na Davina, bo yo kan bo pesa mwana mobile wala mbonga ke so ma bloga ko lia. Po yo Linda, o tia poison muninga lia kufa bozui nini. Ah, le monde est méchant. Bobomi mama Milo. Bo sali pas si moko di jamais vie. Pona ni boko motema muteko oza mukuse bongo ozota la tete ke non muto fa camarade na biso fa to sepela bino ne bozaki aloka ba fille de fleur na ye tanga mona ba camarade solo ba pena moni ma miso ko motambolo na miso ni papa kuluto no pe mana ya na moni ma miso ko motambolo na miso et arrivaka makambo madame Eva saka na film yobike et consoler mitema bato ebele et bato ebele zo komela bango kutana ba gère makama boyo ki sala marape Papa Kouroutou, vous savez, ça fait tellement mal parce que tant on a tel qui partie on a surtout deuxième partie tant on a tel qui en tout cas Nazaki na ma misu franchement on a lila qui vraiment ndenga solo ndenga ba jete ke pona la TV pona plaire ba abonné na plaire ba to ba la kapenza et arrivé là qui a vraiment bien ka na lela qui parce que natala qui na ba virel na biso au monde les kambo oyo Getty akutani nango pa Linda na Davina naza victime nango nza masalanga grâce na victime na lia poison te oui naza la victime maman na conseil moko maman ça pesanga c'est ba camarade ba lingio te mi fandela si donc la vie normale nanga be on peut si le na camarade te na pire. Sauf que na ba grande sœur na ba Bianca ba pam Matondo ba Darling Love dans na cadre msala to si na zonda ko yakutanga na lali ba camarade inde bazala raté vous voyez donc au moins na camarade mususu azawa na pona ko consoler parce que c'est aujourd'hui cas ya Davina na Linda na Getty to ba non monat ndenge nini ba Davina bazaki ko sunga Getty lo lenge nini yo bande ko pesa bazo aider moi na Getty na mbongo misusu ba besoin na mike bon aider na mama ya ba Davina madame Belvi a ramené biso na réalité poto yeba ke mutu nyonso ta sunga biso alinga bonheur na biso. Parce que ezana ba camarade mususu o bazaka na balingaka yo o souffrir po bango ba manipulaka yo bazaka au dessus na yo. Tant oui, tant ba mona ke ozumwa impamoro boy et salisko n. Et tona kinga na kanisa ki Davina azaki camarade moko malan parce que na épisode ezaki 5e ou 6e je crois. Place oyo Linda azaki ko gele Getty. Là ça va dire qu'au final n'épouvantail wana po memi yangai bobo donc et si quand on attaque ce réaction ya Davina envers Linda na kanisa ki aza muninga moko ya malamu or que ba ninga musuba zala na biso ba caméléon au moni caméléon ki nda malembe mais so tie moto wana caméléon ki malembe te a pa katamba caméléon ki malembe te liboso moto de ba camarade musuba ba caméléon ba ko changer tant moi tie muninga mabonga a changé pas balu kezaki nde boy donc biso to banda ko zwa yene nzo ka saki biso boto ke na côté ya mama Milo ezaki na matebele banda condamner mama Milo na ibandeli ke mama Milo za mama mabe mama boy preuve ane na bisaki ba abonné na osala vraiment analyse ya film té fona zela filmer comme na 7e 8e 9e 10e par là na comprendre histoire
mobimba pona koko ya koloba na koki koya koloba loba kaka non parce que film ezaki non mobesu sko eloko nga na comprendre mama Milo aza mama ba mama na biso balingaka ata basentelenga mwana na mona ta mobile na ye wana ndenga hôtel matana kwa me mata mwana asombela ta dola ta lipa 500 francs voilà na finga ga ya ata na lobela ga e sala nga bien ke mwana nga amema zemi tata monana te aboti mwana tata monana te mwana komo kola tata pasi wana yange bando sala mamilo akoma kanda envers bana ye. Vous voyez? Donc, t'as la réaction, il y a coach d'accord, t'attends Mbaya qui est pas mamilo. Mon qui réaction mamilo. N'est kenda qui. Donc, voilà. Donc, ils ont participé mawa na bateau basaka vraiment eloko wana et Maria Longondo vraiment c'est déplorable maman bokilo babanga. Tel Nicolas qui est politesse. Maria babengali bino na lopango ata bino muko. Côté qu'on appelle la pluie nazemi. Si on la montagne gesho. Geshabi Boda au synthé. C'est quoi la plume, moi ça mi balé, moi ça liboso va bien à maman Kulutu silama. La plume a très impoli. La plume kuna na papa Gino. Simba benda kuna. Gino kaka donc film vraiment ça. Voilà dans l'ensemble. Malheur na yo ozotala. Dans l'ensemble, nous tous on a besoin de décortiquer film. Dans l'ensemble, est-ce que film est oyo ba nombre de vies parce que nga za mutapembe nga mna yana idéologie anatanga ba nombre de vies. Voilà. Est-ce que ba nombre de vies nango ezo balana na elengi oyo batu bazoyo kana na bandi na pour nga film ezo kenango wawa pour nga film na ba vie déjà ba premier épisode na biso toza déjà na ba au-delà déjà. Zomona. En tout cas, tu consommes qu'à sous film et l'issous. Pour un nombre, tu as on a posé ton bêta. Pour écrire 2 millions. Dans cette fois-ci, tu as comme à 5 millions. Ça biso bien. Ma famille, tu as tosé belé. Tu lis qu'à film, le cas, tu lis l'eau sur ma déso. En tout cas, tu lis le sous-film. L'eau sur ma déso, ils ont attendu. Lis pendant Rouba. T'attends Zélanzela. Attends Papa Kulutu, ngana koma zobe. Moi surtout na film otana koma kaboy. Kaboy kana oke kana ota film nzenze na tuta na muntu na butu na tuta na muntu. Ponga na zela pena film sili aina fandi pena siko na bandeli susu ba 18h 19h na koma otala ngosiko à tête reposée. Voilà, merci beaucoup. Je crois bien famille Bota pour comprendre koza na ba tantine na bino boye na ba tonton na bino botala ndenge niveau tozo pesa elengi ya mama to senga na bino bo pesa ka biso ba encouragement na tant to ça la promotion tant to benga batu ba ya kotala film bo pesa ka biso pe effort wana ya ko partager émission ya kotala ya ko commenter et ça la bien to continue na deuxième partie ya émission na biso en tout cas likamonga na bengela ki bino mbaina sangisa bino parce que to uti ko lo bangwa nanu ba sangisa bino te menga na sangisi bino na tuna bino parce que likambo eza ya makambo na bino bana basi ngana za mwa mobali voilà lelo ba ya ko traiter madame Belleville ba initié pas batu qui soi-disant entre guillemets Belleville ndaza ki ndumba wa sokola ka Yesu makolo Belleville ne asala ka batu mabe abeta batu monsinzo koleka batu nyonso mukili mais lelo ko tala ndeko na biso sœur na biso Gabriel o atena kapé madame Belleville Riguer aya kapé koloba makambo moko boye lelo makambo akomi koloba pona sœur na biso Thérèse ezaka ka buzz to tchongo na conteste à buzz est-ce que buzz na kati ya buzz oko salir pe personnalité ya mutu mais pona Bianca o juger yango eza ya solo. Mais biso to yebi ke Belleville de mutu ba secret bongo fo bima mais comment bima sko pona sœur Thérèse ndengeni. D'abord papa Kulutu merci pour na question
tout le monde a bis surtout à on est qualifié à Belleville, Jezabel, Babenga Ndumba, Mosinzo, traita Ndumba, Oyo numéro 0 na ba comédien no ba sakana na TVA loko à Belleville. Azate, tout le monde on a selon, ba Teresia, ba ya Gabi, ba mayonnaise, de ba ya nango na TV. Et lobi ngai nazaki étonné à kotala propos non ya Gabriel na bandi non propos aloba ki pona maman Nicole Bakata na mona ki aloba ya mabeta ta lelo ngai so naza na circuit mo boizana ke bat ba kende poto papa kulutu na ozonga sima na vai Nathalie na ya famille bota na kuta papa kulutu na kuta Jema Ibele na kuta Prince Luamba na kuta Rémi Kovodor et puis na ba famille ndenge to yebo lelo so ezake ba na posa ya batu moko boye bazo ba visa ba voyager na sima nanga komika papa kulutu batebe ba ozanga te batu ba voyager mais concorder musalo zo ki sala ngape voilà c'est ça gladier so ba ki sala spectacle si ko le pomme c'est quoi au moins il est so ba ki sala nini boye pona eloko mo Gabriel ba ki pona maman Nicole Bakata poeza so BP amekota non pe kawana Ozomona, poli bako ezala te. Te, voilà que oui. OK, ça va, problème te. Mutu passe malubi mamba solo. Skoto zongi a propos ya ba propos oyo ya Gabi alobi. Ya Gabi alobi ya la biso zizi moli monepe mana kimia abitangu aye ko tuna enano a propos ya papa la biso sele masamba ba bijou abika ekutu neza bongo Gabriel mutu moko boye azolinga sele masamba azolinga camarade na ngai moko boye alobi na mama Shako bakabwa na eske za solo Gabriel alobi te mama Shako Gabriel alobi Gabriel alobi te eza camarade na ote meza yo moko ne mutu okomo bimana sele masamba ale andi ko sa Gabriel okutu abisenga yena mama Shako baboya na nani bel Gabriel lobini abi OK na yebi ke baboya na ki mais pour le moment bazongana na bango kuta ote ko ela mama Shako quartier moko ya munene a na kingo ya mama Shako la tamda ela kiango sele masamba ba bijou après ipa binga kutu pe za bien azolenga ndaku na kuna zemi na yebo na bo abi ko bota zizita ngaboti abi na yoka pena gu ya okolisa mwana pona sele masamba abi azwa so ya zizi na mwana onzelo mususu abi ekome kuna tambo besele masamba otipoto ayibi mwana na koyiba to beba na zizi mo ba incompréhension comme kota sele masamba yibe mwana akomo vo na mwana zizi alukiza bato esika ya mwana ne pa papa na ye atika kinaye mais eko sala ta musele masamba komi na ba relation mususu na théâtre faut le bango bien la théâtre abitanga zui mutu mususu na théâtre ayinisi sele masamba mama Shako siko ayinisi sele comment na ndenge sœur na biso Gabi alobi aloba na Thérèse azoloba neko ayinisi mama Shako ayinisi Zizi et puis aboko sungana mwana Zizi wa bane kozwa soin po akomaki na Thérèse et surtout tango Thérèse abotika mwana na mobali histoire à Zizi na sele masamba esili et sele masamba efala bengisa mwana kende poto mais mwana ke so poto ezate parce que Thérèse akotaki bikota kota. C'est l'homme va dire ya. C'est l'homme va dire ya Gabi. Thérèse a kota ki mi kota oyo sali ke sele masamba abosana. Usi ba fuli yote. Bota mu comprendre. Siko na lobia bota mu comprendre. Fula kota te papa kulutu mama de to yemba ki biso te ambulance ba fula ni te ba fula bota mu comprendre. Nande fula bota mu comprendre. Fula bota mu comprendre. Wasu bobi nande. Fula bota mu comprendre. Fula bota mu
bafula boti mu non bino bozo baba fula monte te bafuli abota ki mu comprendre ozomona selo ya Gabi abitangu kaka Teresa fuli sele masamba aboti mu comprendre mais kotala pe ya Gabi pe aboti mu comprendre aboteli Teresa mu comprendre ya Gabi alobi ba vérité avec ma vérité par rapport à lui ya Gabi alobi vérité par rapport à tala bi Ziza sa massa na ye mais lelo Ziza comment ko souffrir na mwana pona ba comédien zelana c'est que makambo oyo ba Gabriel ba yaka obisa biso ke mukolo toko linga to loba ezaka makambo belle vite ezaka ba secret ya makambo oyo ba yebi fula ya bota mu comprendre na biso ezo kipete ebi nzemo ba yemba tala bango na bango ba komi ko bomana mabe balobaka Sodome na Gomorrhe ezaka famille bota makambo ebimi eza Sodome nani na Gomorrhe eloko nzamba bomela mokili kuna ezalaka bongo te na kati ya Sodome na Gomorrhe ba mosinjo ezalaka ba pele bazalaka ba lesbienne bazalaka to monaka bango wapi donc cela veut dire bango ne ba na Sodome na Gomorrhe et ba makambo est-ce que c'est important na moment où to lela sœur na biso Zizi kana ba komba ba to ndenge zo tanga manakati kombo ya frère na biso Sele Masamba ils ont tanga mal même comment na ba relation na mususu sikoyo est-ce que c'est pardon Bianca est-ce que c'est important omoni papa kulutu nga alobaki eloko moko même na ba analyse na nga na loba mutu soki akola na maturité kolaka âge ndenge ezokende maturité pe ekolaka mais na ba mama oyo tomonaka kuna oyo balobaka soi-disant basoutenaka sila tomona lokola baokola ba maturité ezokita nalobi na marché monte oui nasali yo nini na émission na pardon papa kulutu papa kulutu ba propos bango ba ye ndeti tozwi ba propos oyo ya Gabi no mami lokoya nango na TV jamais mama top akoya nango na TV ata mukoma te tozwi mama na biso mama ni biasi akoya nango na TV ata mukolo ba te tomoni yango ya Gabi ye nango Thérèse ya pe kuna ya nango ya ye boyo tika bongo ye mutu zuma lobaka za na calibre bien chargé bongo tika ye ba chargé ya boma te si ye pa ko boma te biso to fandaki toyebaki makambo toyebaki ke basalaki mbanda na mama na biso défunt Zizi pe ya son âme balatala Gabi ya motema mabe olamusi na mashako Bianca so est-ce que makambo nyonso aye nango est-ce que Thérèse ayebi ayeba ngotendeni Thérèse ayebi na ba commentaire déjà ba oloba na ba ofinga na ba commentaire ba mikolo bazé lelo te na bando otala ma Thérèse ya no lula mama Thérèse joue bien oyebi Thérèse joue bien Gabriel joue bien et loko skweza na bango esprit ba esprit te olobini o baza en esprit te bango mi bale bazalaka en esprit te na lobi yango je dis et je répète na ko répéta kango mikolo nyonso baka en esprit te ata soki papa kulu mwana moko azoloba na ngai na yebi ke mateya na ngai kotaka Thérèse yango ya ko répondre papa kulu na yebi omoni lelo leadership babotama na ngote mutu nyonso salama te pas un leader mais soki ozwi opportunité ya ozala côté mobe o soutenir mutu maboy soutenir ye na vision na ye koya ko soutenir ye na mafina donc en quelque sorte baye ko laksa biso moki mumpono na bango sikoyo papa kulutu merci soki tokena ngo na contexte ya base babomana c'est tozongi siko sima ndenge bango bayaka quoi parce que récemment Thérèse a aussi l'émission na Zoomati bandumba na bandoki bakenda na église à pasteur de la foi à la ayambara bango bakoti pasteur de la foi lobani passe la enveloppe musuni ba manquer na mosali na nzambe alobi bango basali na alobi bongo certes eloko bango basali wana to bango batiaka Belvin Dumbati Kimpese Thérèse boy marama Kimpese batuna ete Thérèse ba tuna yo wana sonye comme c'était kala abiba tuna yo bako tuna ye oya Kimpese okote tuna ye oya na Kimpese alo oui mayonnaise ya ko échapper ke eloko eleka na Kimpese Thérèse alobaki eloko eleka na Kimpese bango bayaka na eloko na aya baboya aya expliquer biso
Ah! Qu'est-ce qu'on a contexte wana? Bayana kipese na oh mususu mapengo. Aya koloba kipesa mine longwa wana mapengo. Tala bota ba bongo bien. Na ba tuni na commentaire movie hollandais na. Mapengo. Ça vient na privé. Mapengo mine longwa wana ya kipese. Maloba ku tebe ma kipese. Ba police na mbasu. Baka boso za mutema mabe. Nzamba kotika ko folelo ba porte mbasu yamba. Pese yamba njoko yamba. Nyonso wana papa kulutu. Revenons à notre mouton. C'est ok na makambo wana nyonso. On va traiter comme madame Belleville. Na disanga oya bo soto basala na siero wana Belleville azala. Ah, bravo Chacha. Belleville azala. Azala. Na te azala. Azala tazala inati. Ne kiri na ba Belleville azala inati. Bano basala. Yazo tuna azala kana. Te azala kana série wana. Kiri mochodo. Te kiri mochodo Belleville azala te po ba te ba comment ba âge mo po mutu so za na mbongo ko mayaya mutu nyonso. Et même na famille mutu so akomi omona mo ko mayaya. Obi ke mwana mo so za maloba makati. Akoma mayaya. Akoma mukolo po azala. Omeka buya elo loba ke ba ba pepe na Belleville. Ta loba ngo te to yoka ngota. Teresa baza génération. Loba baza génération mo to yoka ngota. Bongo Belleville azala. Bongo comme mbongo. Mais quand Belleville sera zara Belleville azate ba ngaba lwake mwana wana. Mais le kola za Belleville azala baba ki bazala. Et m'a dit c'est âge. Et m'a dit c'est âge. Si qu'on a série wana. Oba ça et puis qui patuzia le banda kale. Non, il zara na série oba ngaba sala ngo patuzia ne. Ave. Nyoso de yakali kwa bijou. Le gars bon esprit. Abanda na mama ayena teke abaina sans souci non ngadia na te sans souci ngadia Caleb pas tout ça na ozo bande basangala to ebite ati sankara bi pas tout ça na ki pas tout ça na yango wana papa kulutu na ngai omoni eloko moko ya papa kulutu batu comment batu muso ba konane Gabriel ke Gabriel aleki sipo po ye mo ba bine na émission na bi vérité na ngai nde mutu e bo misanga est-ce que wana zela wana saka ko perdre devant caméra pour mo te a perdre te wana perdre te alors bien wala suka lobi ke émission ya il va tourner point sur point abina perdre te na lo baka ne ba vérité soki boko ina ngai boyina na bino nga etali ngai te po ya kufi a camarade na nga abina oyoka pasi ya mwasi oyo abundi na mwana na ye po mwana ziza mpo nde apresentaki mwana ngo pas eu diplôme po na moni bazo mais oyo eza kopelisa su moto ziza kufi famille baza ya papa kulutu omoni makambo susu nzambe abomaka batu te nzambe depo aboma batu na époque à Noé nzambe alobaki na oboma su batu te mpona perdre bango soki totali bien na bafamille ebiki oyo bazalaka bagrande chor bakufa noki te Poni nzamba atika bango po babongo na pe nzamba yokisa bango soni voilà. Siko cela veut dire ba makambo nyonso ba yako ko c'est la tant madame Belva zo vanda zo buka mabolongo oloba te oleka na émission te bande ko balanzi Belva ra yuma te vrai yanke amuto alobaki vrai yanke amuto manifestera kandane na miso abatu te po va pousser toke na ba film o ya ba chinois ya ba Jackie Chan, si vous monnaie pena tamboula boui, ngam tamakasi Jackie, bon na film. Ezalaka bambolo. Ezalaka Jackie Chan zaka mutuma bazo mela masanga, mais so tumboliende okuta nango oboshi. Rai goshi, nde Belleville yango. Siko rai goshi Belleville eza mabondeli. Yango ezo. Donc avant la vie grand prêtre secret comme obima. Maître Paya, maître Jackie Zaki maître parce que maître Belleville eza Nzambi, grand prêtre Nzambi. Ngaba bimisi nga ndumba ngaba traité nga kimpese ngaba traité nga ndoti na bomba ka banzungu na se ya mbetu yo ya gabia ya koluba ba traité nga mutabakisi nzambe tala kana nga teto zongisa akundoli masha kwa kufa lelo yo posa libongo nenge ya kundoli masha kwa kundoli banzungu papa kulutu siko tang beja leli bongo nzamba lobi te ezaka lelo ko mako nzamba tali Belleville peut aller qui nous a révélé allez foule abota mu comprendre mbala mako yé foule abota mu comprendre na mpepe nzambati envoûtement nomno Gabriel Gabriel ko lobate ba seko biso to yebate
Bianca zanga ya nanga yo mto yebaka mingi ba comédien oyebaka ke Zizi babotana sele masamba ngana yebaka ya Teresa na yebaka ya yanga mna poser ba question te na tuni kaka oyebaka na yebaka te to yebi yango pala pardon Bianca au moins il faut tout respecter ba oui Zizi ba olela sortie médiatique il y a Serge Nabison Gabriel alobi na passe Zizi camarade na ye na mwana au moment il bino ça bondi na mwana ya Gabriel bimisa Gabriel a corrompre bino ya bimisa mususu ya Gabriel na ye mususu ya kobomba te ya ka émission esili ya koloba ya Gabriel za makambo ya Gabriel bina za makambo ebele to banoso na Zizi camarade na ngai pe ya bakisi ba comédien ba mitema mabe ba comédien ba mitema mabe ba sali Zizi pasi batuni est-ce que maman m'en fou nga da na lobby mais quand tu as ba commentaire émission mais il va tout na Gabriel yo pe sele masamba zoto ya Gabriel ngoye pe se bazwa rondima moni siko wana siko moni oye mora lobaza azana ba ex qui 100 comme des 50 boso ye pe bazwa ya rondima toyeba wapi sikoyo to solana parce que na komoka mutu pasi et le on a CP na binoté bokote lié pour asali pas te asali sortie médiatique moko oyo et cadré te et monisi na batou omoni bravo la Gabriel parce que atalisi na batou que Teresa ya retraité batou bandumba batou mo sinzo nzoka ye kutu envoûta sele basamba bosa na bana fula bota bukomona fula afuli papa bata mu kompona abosani mama na bisa ayina bana mama shaka kota sama bele mi onta ya Gabriel mama shaka kota sama bele na souci toto sola skona conteste papa kulutu pona kosuki ça mais poto kosela ina baselo mama omona ta Gabriel ya ko kosela ne batu ba makambu mususu mais oyo abia solo te opa kosi te abia solo oyo lobi ya solo oyo bana pasi kala ya nanga lela kama nanga zita tiki mwana buni na mwana tala chacha koseka te Gabriel lobi on ya pasi ya Géry na pasi na motema jusqu'à ce que Zizi akanga mwana lo bake mwana komona su papa te Teresa za motema mabe si mwana Zizi akomi boye Teresa za motema mabe ya ba comédienne chacha lo baki nini Bianca pardon mwana mona papa te mwana Zizi amoni papa te Teresa za motema mabe na pasi nyoso na motema ba comédien boa mabe ezoli mikebi to silisi mais tozo silisa émission on a toute la question bino lelo bozo encourager Gabriel boyebi que Teresa akoya pe lokola eza nango vérité et panzana nango kaka est-ce que bozo tala teke ba kombo ya bato ekobima na peso 1 minute biso doit la sisa mafula fula bota mu comprendre biso doit kuna te ata bakomba bato eye mais mutu acha sele masamba na kisa bosa na Zizi na mwana toyebi Teresa Gabriel lobi yango bon yangeza na waka tuko bande ko balandi to consommer film parce que film même c'est ok qui Teresa akoya ba mère prière zuma kumisa ba mère prière au moins ba mère prière ba linda na ba davina ya ba vie réelle bazali bango siko ba bomi te ba fuli pour chacha au toucher point moko dans une réflexion oyebi madame Belva mabani sa ni o savante yani oyebi madame Belvi chaque film ne bimaka likambo yaka OK chaque film madame Belvi soto comme makala fait likambo yaka ba mère prière ba bimaki toye na oyo utukoleka biso oyo disruption moment les moments de perturbation tomona ki perturbation ko kotaki awo fula bota mu comprendre sikona koto awa omoni geti babomi mutu
Baba bomi Getty, mère elati cousine ya Getty. Na vie réelle, banduma bango wana me balati si kazaka madame Belleville. Oh là là. Siko yebi sanga. C'est que bravo madame Belleville. Bravo. Film madame Belleville. Réalité. Papa Kulutu. Batu babomi Getty eza ba camarade ya Getty. Mais lelo on nani azo souffrir. Cousine ya Getty. Siko toke na vie normale na bomi. Na vie réelle. Kuna ko bomate. Monsieur Sili. Kuna ko bomate. Pardon. Kuna ba fula pula mu comprendre papa bossa na mwana. Ya pe mama loba. Mais bazui balatisa kazaka Belleville qui pese Belleville ni tala bango moko ndenge. Vous avez l'intention qu'on t'a beaucoup pardon. Naza posa tanga kombote papa Kulutu. En tout cas, pour retenir Gabriel Mangamba Lobby. Et non, on va devoir retenir à moi. Pour retenir en gros. En tout cas, il y a Gabi, je te soutiens. Eh, Amela Migno. Il y a Gabi, je te soutiens. Il a perdre la caméra. Eh, papa Kulutu nga imite sili. Il y a Gabi. En tout cas, non, tu es formidable. Je sais formidable, tu es formidable. En tout cas, Bambo, tu n'as pas Gabriel. Ah! Il y a Gabi. Comment ça la Gaïta. On dit maman, yeah. Maman, Pessi Matia. Ah, il y a Gami. En tout cas, il miss la raya Gabi Mélanie. Batu ba retenir Gabriel Amelaka nini. Pona sombela ye. Amela midi en classe. Amela midi en classe. Na otindela tana MP ça. Matière bio benga na yeba tenzo kazizia zala mbanda ya télé ya camarade nanga. Mfano na bino mabete bandeko. Likamunene boy. Bandeko bo retenir. Na film na biso homicide. Batu babomi eza ba camarade. Mais mutu azolata ber eza cousine. Voilà. Batu basala kindumba. Batu bazwala libali ya batu. Mama ona yeba kataza na libabe ya vimo bima bandeko balanzi bo reteni mama o bambanda nene so bakufa aka kwali. Sele masaba kanga. Bambanda mama o bakufa aka pona nini. Bandeko to silise mi. Mutakobatama. Sele masaba kanga Thérèse yana nzuka. Nsambe. Exemple 4 émissions aussi. Merci beaucoup na manager de Mix Papa Tigre. Merci beaucoup na coordonnatrice. Papa Kulutu bango ba shoka kate. Silise émission en tout cas, pour s'abonner, pour partager émission et resala bien. Na resepe na bino. Omoni bi boza na sepe na bino te. Thérèse. Danzuta. Akanga sele masamba. Nanzuta. Nanzuta. Otima salinga pa pasi fula pula mu comprendre. Fula bota mu comprendre salinga pa. Voilà. Merci beaucoup bandeko. Tosilisi. Tosilisi et je dis que la prochaine occasion. Merci beaucoup na réalisation. Merci beaucoup na batutu balanda biso. En tout cas, bandeko mi baye na rotika lo sangisa bango. Soki bolina sangisa bango. Koko bela na commentaire. Bye bye.